ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika no sezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Ya solo ezali pasi kasi tosala nini ata konzoto ezali koyoka pasi kasi bambela ya bato tokoki penza kolala te yango bomoni ngala kabuya l'homme puissant to telemi pona kosala mosala pe kolobela bino maimanso bazali koleka la République démocratique du Congo. Bandeko ya solo bambela na bino uti babipai na bipai. Mama Sylvie na Pays-Bas molonga nyagi wanzambi obengi Kediza fuila bino no bozali ko benga bato na Londres barita mawete bobengi penza ebele na Angola Queen Olga Lompinga la mokitene Florence Batondo Mido Mboma Soda Makasi bobengi penza na yango na lobiete o ezali koleka la mboka Congo Gédéon Saya uta Portugal ezali pasi Noela Kapuluta ezali pasi lazali koyebisa bino pamba te tokoliana na Congo tokobomana toyebite Congo tozali kokende wapi toyebite Congo toloba lolenge nini mendele bazali baloki ya mboka la biso Congo mendele balingi biso ata komokete kasi tokoloba nini kasi ba Congolais bakoloba nini ezali pasi pe mawa mokolo na lobi bino banso botalaki na mikili nyonso pe na baetando eke na biso bomona ki lolenge nini presse congolaise ezali divisée ezali pasi pe mawa etuluku ya ba chaîne monene basombi yango kasi lazali koyebisa bino bapanzi sango babeta maki na ndenge ya kosakala te babengi nga lelo na tongo ebele bakangi bango bazala ba demi ya pe pasi pe mawa mopanzi sango akomi moto na tina te na République démocratique du Congo ministre de justice afinga biso mabe bakonzi ya mboka ba torturer biso mabe ezali pasi ba oyo babimaki lelo babengi ngai bokolanda bango ta musula bilili mokolo na lobi kasi lelo oyo na telemi liboso la bilo pona nini bandeko balandi mwana mboka Bemba Gombo ayei bamotambwisi ye penza lokola moyibi population congolaise maltraitée poete bayamba tata mokonzi te bayamba te lokola bango moko babela ki balobi azali tata mokonzi ekolo bango balingi ye bokopekisa te po bino moko bolobi démocratie ezali bolobi moto azali na libre choix ba oyo bazali kolinga Kabila bazali koloba Kabila umela lokola ba dunia ya kilanga moto akangi bango monoko te moto abeti dunia ya kilanga te dunia ya kilanga azali kotinda mikanda azali koleka la betando eke alobi Kabila kocha 3e mandat la ye nani abeti ye bopona nini soki pe bato mosusu batelemi balobi balingi Bemba Gombo bino boboma bango la balacrymogène injustice ya boye pona nini bolandi RTNC malobani elobaki ya lokuta mpona mwana mboka Bemba Gombo Bemba alali bisika ya pasi na résidence na ye te Bemba alalaki libanda na siège na ye kasi bokolanda baloba ya bazaiba soki babimisaki ça veut dire babimisaki Bemba la butu makasi po ke na jebe oyo moko pe ezali eloko na bango mais na butu makasi kasi bokotala maloba nini mokonzi ya basoda oyo ya zongisi ngai na koloba latina na ete po ete bilili bizali bokolanda bandeko balandi ba instruction ezali ko uta epai ya leta moyini ba instruction ezali ko uta epai ya bakonzi ya mboka Congo nde balingi baboma ba Congolais kasi bandeko ya solo bambela ezali bipai ebele bandeko bino bozali na mboka bapaya bozali koloba ete Congolais atelema bandeko na ngai Congolais akotelema zwi mandoki wapi boyebi likambo ya mona mboka moko oyo ayaka lokola mosali na nzambe ya lokuta na kombo ya Ngoi Mulunda lolenge nini ayaka na opération $100 ya kobotola basoda wa biso mendoki ya kobotola minduki ezalaki na kati ya bana Congo lokola nzala ezalaki moto yoki $100 akei misusu pe bakosa bango kasi Congolais population azala mandoki te abima kaka na balabala baboma ye lokola nyama abelela to asala nini Congolais bolandaki lobi alingi na ye te
Congolais aboyi kasi bandeko bozala mikili ya bapaya bon vouloir pe bandeko la bino te bino kuna na mikili ya bapaya bozali kokela bambassade soki botelemi bazali koyokela bino po ete bozali na démocratie liberté et expression bilo moko bato mayele boloba ezali Arthur Ndombasi na Congo ezali te, je vous le dis na Congo ezali te soki ezalaki melobi bolingaki bomona Bemba alingaki akita balingaki bayamba ene sengo lokolo ezali te bomoni massacre esalami nazali kokanga munoko na ngai te Sylvie Molongani aki wanzambe obengi ngolobi mama naza kobangela yo bino nde plutôt bosambela pona nini tozo makasi nzambe abatela biso kasi soki bozali kobanga bokobangisa ngai po ete nazali pe moto bopesa ngai nde makasi ya Lolo Swami Chantal Swami Mandi Mandombo Rita Mawete bopesa ngai makasi kasi bobangisa ngai te ezali pasi pe mawa Congolais aziki kozika kasi pona silisa na ngai nazo senga la régie Bache la biso na malobo mama Eva lobaki ezali solo baboyisi mona mboka kelete pe na sima nango kaka so mama Eva bazaiba silisi bakotalisa bino réponse oyo bazongisi mama Eva bazaiba régie etie la biso bongo la sima tozonga ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Moralité d'information que je viens de suivre tout à l'heure à l'édition de 20h. Aujourd'hui, 1er août 2018, à la RTNC, la radio-télévision nationale, par rapport à la situation du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est arrivé aujourd'hui, mais dans des conditions très difficiles, alors que nous avions prévu un accueil serein, un accueil chaleureux. La police a déstabilisé tout ce que nous avions prévu. Et à la RTNC, la télévision nationale, vient raconter de l'immoralité, comme qui dirait le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait refusé d'aller habiter dans la résidence familiale sur l'avenue Pumbu dans la commune de la Gombe, sous prétexte que la résidence est devenue incommode, étant donné que la veuve Bemba Saolona est là-bas avec beaucoup de membres de famille et le sénateur Bemba aurait décidé de venir habiter dans le complexe commercial GB. C'est faux, archi faux. Parce que hier, lorsque nous avions eu la réunion du conseil de sécurité, il m'a été fait entendre dire que le sénateur Bemba ne pouvait pas habiter dans la commune de la Gombe, dans la résidence familiale, sous prétexte que c'est une zone présidentielle et c'est hautement surveillé, il ne peut pas y aller. Nous dénonçons cela parce que c'est un déni de droit. On ne peut pas interdire à un citoyen libre d'habiter dans sa résidence. Au moment où nous parlons, nous sommes dans la rue, c'est-à-dire le complexe commercial GB n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu commercial. Monsieur Bemba, son épouse et ses enfants ainsi que d'autres membres de famille et quelques cadres du parti, nous sommes là, nous savons où aller, tout simplement par la mauvaise volonté des autorités politiques de la République démocratique du Congo qui n'ont pas un esprit ni démocratique, ni républicain, ni un esprit humain. C'est une dénonciation que j'ai faite au nom du mouvement de libération du Congo. L'instruction que j'ai reçue, on a interdit à un certain membre d'habiter dans cette résidence-là. Il peut habiter ailleurs par là-bas parce que c'est à proximité du commandant suprême. Il ne passera pas. Il peut passer pour la même ligne ou ailleurs, pas là-bas. Il peut passer ici, mais pas à Pumbu. Pas à Pumbu, non. Il ne peut pas narguer là. Quand même, nous avons un gouvernement, non. Il ne peut pas narguer. Moi, j'ai reçu les instructions que je vais faire respecter. J'ai reçu les instructions que je vais faire respecter. J'ai reçu les instructions que je vais faire respecter. J'ai reçu les instructions que je vais faire respecter. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko bolandi penza la bokebi biyano oyo bazongiseli mama F Bazaiba. Mama Chantal Ayao. Dadi Boembe. La femme puissante, Bokila Lokonde Fampekato Mamboyo. Angelo Sandranila. Maman Chantal Ayao la patrona. Papa Osé. Bama pasa na ngai Bianca Rebecca. Boko yoka mawe ba Congolais ti boko bana kolelaka. Boko yoka souci, boko kotela ba stress, boko bela ba maladie mususu o esalamité. Carte oyo mindele bazali ko jouer biso toyebi yango te. Congolais za na posa ya mindele te. Kasi toko banda ko benga la mindele lolenge nini. Tala politique mondela eli moto mwendo.
nazongi sabino te na makambo ya bakuta nkite nazongi sabino te la ba film ya ba mwana mobalo ba Shaka Zulu nazongi sabino te po boyebi ete moto mondele azali na moyibi moko na manigance na mayele mabe moto mondele amona nayebisaka bino na lobi bato a NF makambo na solo baba yebi yango Mobutu atikala ko découvrir ba richesse ote tata mokonzi ekolo Kabila Kabange a découvrir en époque na ye sur 49 richesses ouais que dans le monde 39 et se retrouver dans la République démocratique du Congo. Allez-y comprendre. 39 et ça na mboka la biso. Il y a tous un pays riche. Sol, sous-sol, ba mai na biso. Mais ba ko pesa biso tenté. Boyebi histoire mboka. Tu sais que les beaucoup quantité pour la nini. Pamba talo baki ete ba industrialiser mboka la biso alobela mindele bozo ta 100% mais bo industrialiser mboka moto oya koya na politique akolobaki ba bongisa mboka bacha misala po ete congolais abika malamu moto wana ko so poste ya bokonzi te bango balingi bango bazo 60% ba peuple congolais bazo 40% donc tous ala toujours floué tous ala toujours na boumbu pamba te soki tozala boumbu nde bango bazali kotokola ba minéraux wa biso bakende ko bomba yango bazwa ba provision ya libela na libela pe lokola awe za nzete ya mbila ozokata ezokola soki bayibi boye bakati nzete ya mbila ebimisi mpose ebimisi masanga ya mbila ebimisi mafuta ebimisi kombo ebimisi biloko ya lolenge yango wana ozali komona na congolais ye moko ayebi atati na te bazali kokosa ye kasi congolais alobi malamu ata mbongo ala mokezala kasi lokola leta moyini alingi maponami ezala te lokola leta moyini amoni faiblesse la biso tozali kolia malamu te ayebi ke tokokoka mandoki te bandeko la ngai guerre na yo kakango bandeko la biso este bamona likama oyo ngana mona kilobi soki balobi tosala guerre ngala koboya akoboya la ngai pona nini babetaki masasi te lokuta mabete na kosela moto likambo te nazali mopanzi sango kasi bala liboso na mona bala lacrymogène mendoki ngala ebaka babwa kaka mais biloko wane bomi bato bongo soki soki biso masasi bongo soki bazwaki makambo na bango bazakala yango ebele oyo balobaka baobi banini babimisa yango mais population congolaise kokufa nyonso siko barwandais bayende kokita na ekolo wa biso nzambe ya Congo atelema sango bokonzi mbela na ngai ezali epai na yo na etonga na la gloire de l'Éternel botele maboti ke kolo Congo te massacre bazali kokoma pamba te bazali kolinga nini soki mwana mboka bemba gombo a revendiquer ba droit na ye bayebi na tango o aza faible asali 10 la boloko o azali innocent aye na mboka ye bomoni ndenga koli azali na souci ya papa na ye na leli yete azali na makao maike na sima na ye ba soda bazali te bayebi ete na ngonga oyo mwana mboka bemba gombo azala no impuissant yango balobi tika to tumola boy po biso tozali na mapinga soki ya meki population bakufa kasi bande ko ngai ya ebele sali koloba kasi nzoto ezo permettre te to sali po la mbela ya bino bato batindi la kokite nazalaki ya kolala na bengi mona mboka kabu ya zo ya lokolo tengo azo ya liboko pasi na mai na miso alobi madesi kasi to sala kako se de la presse za mosala tondima bande ko balandi to koloba la mikolo mizali ko ya pamba te bapanzisa ngo bakangaki bango mibale batiki misuto yebi te to bakufi to boni bakoleka bango moko po ete ngala lobela bango te bango moko baya koloba kasi lazali koloba ba congolais bisika nyonso tozali bayimboka Congo bisika nyonso oyo bozali totelema lolenge botelema kilobi bogangaki totombola mongongo la biso lisu makasi koleka poete ata ko mwana mboka Marie Misambo molimo lembo pe malakimia ayemba loyembo moko andimela nzamba ba defi na loyembo la balobi belela ye akoyoka yo ganga makasi po asala bikamwa nzambe asi apesa ki biso makambo nyonso na buku ya bomoi tozali pela badongolo miso ya basali ya nzambe o bazali kokota na sima leta moyini lokola ba pasteur Ngoi Mulunda balingi bobele misolo soki balei baye kokosa bakomi na politique yo moto na nzambe oke na politique wapi balobi yo zali au milieu du village ezali pasi pe mawa na lingi bino mingi bisika no so bozali bambelo ya bino ekomi molobelo ya bino aye
kasi nasuki awa tokosolola makambo mazali ebele. Merci na bino nyonso bosomba fidélité pour la kolanda émission tolobela mboka Congo. Bino banso bobenga ki bozali penze ebele bakaro katumba baninga wangai awa babengi bato ya Kisangani babengi. Vraiment nazali na bino elongo nzamba batelinga na kufite po ete nazalaka mona ya nzambe. Tango nalobaka pare ya bemission na ngai sango mokonzi azali papa wangai ya molimo. Jean de Dieu Mwambika di mazali papa wangai ya molimo. Nazali moto oyo moko na ndima Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Yango boyoki na ABC tolobaka ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Pamba te soki nzamba azalaki number 1 tenga la kabuya mebomoni bisote. Lokola nzamba azali number 1 alakisi puissance na ye na kabuya l'homme puissant. Pe bomoni ete nga osea de la prestataire mi liboso la bino. Jean-Jacques Soki mobali ya mbinga mobali olanda kone ba pese le tonda amour merci. Merci. Vraiment la nyonso attache merci. Merci na maman espoir bino nyonso boleli boyoki pasi. Vraiment la moni ete na ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Tozali peza ko tambola la bolingo makasi. Na tondi pe patron na biso mama Chantal ya po eta lalité na mbela ya kolela kasi mama tozala bomoy. Tozali ba soldat yo soko lali biso tokolala. Yo lokolo zali moto yo tombwala kaka po ete opesa biso makasi. Merci na bilo ba mapasa wangai Rebecca la Bianca ngai yo molobelo wa bilo nazali na telemi papa oze passe ezali na nzoto douleur ezali kosala kasi babomi ngai monoko te. Lolenge lor mbonga lobaki boyibi ngai nzoto kasi botikelinga kaka monoko po ete na belela yango monoko na yeko belela. Nalobi congolais nyonso tokokangala ba frontière nyonso banguna oyo toyebi kaka azali étranger surtout ba français ba américain na mboka la biso foto bengala bango po ete bazali ba traître. Na ebisi yo congolais soka américain moko yo kake pembela yo pe bino batu bolobaka anglais ba impressionniste yo congolais olingi kaka kolobaka français oboyi mangala soko komi liboso la bato okomi complexé o la biso ko yebi anglais moko toko yoka moto moko na anglais pembelo betaille moto na ba français bakasi betaille parce que bazali bato mabe ko la biso lo potote feche zali ko bebisa bakamo la République démocratique du Congo toloba mangala toloba minoko mboka la biso soyez lité peu soyez les alliés international. Soyez l'été. Toloba Chiluba, Toloba Kikongo, Toloba Lingala, Tolo Mongo. Bon, qui est la bise de français. Bon, intimidé bise de français. Le ministre de la Justice, Toba Bangaote. Et si vous avez un journaliste, vous avez pour les bibis, vous avez panzi sango, mais tout tangi pe ba classe malonga. Bozo komana bazo chebilo kaka papa po bofinga kabato, po bosela kabato, bozo ba po bokanga kabato. Mais jour ezabi se beto kanga bino. Jour ezali to kokanga bino mwana mboka bemba gombo mama Eve Bazaiba makambo bazali kolobeza ko frapper population congolaise yango bomona te ko bazala poto bazako benga bilo mais bele pe bazali konzima bilote bazali konzima bilote pamba te ba moni bilo lokola bozali bato ya lokuta bozali kokota bozali koloba population congolaise telemi simala bino bo trahir peuple congolais te mwana mboka bemba gombo tozali ko interpeller conscience na mama Eve Bazaiba ozali secrétaire général nazali ko belela yo fo nani kombo lo lisusu nani William ozali bongo porte-parole ya MLC nazali ko belela yo Désiré Mbonzi Ambozo ozali coordonnateur bande ko bangai bino tout bozali ba congolais na bandaka ko sola na bino ko tula bilo mituna boloba ke boko ko trahir mboka te mais population congolaise ezali kolela balobi boko mina nationalité douteuse. Mais bola ki sabango ke bozali bana ya Congo bola ki sabango ke bozali bangbandi bola ki sabango ke bozali bangala bola ki sabango ke bozali ba Congo bozali bato ya bandundu bozali baluba bola ki sabiso ete nous sommes des vrais Congolais boye la biso métissage te on n'a pas besoin de ça Congo au Congolais to boyi ba métissage to boyi te soko voyager la mikili ba paya oboti na français za mabete mais azwa originalité na yo que tu es congolais talisa mona na monoko ya lingala po ete azali mona ya mboka vraiment ebele ya kolobezali mais na suki langa wana mbote la bilo ba parlamento angolano ba femme capable la reine Olga Lompingala mokitani ya Florence Matondomido Noela Kapuluta Cédric Emido Mama Fololo Soda Makasi Mboma la pesi bilo mbote bilolo sobondi ya Botard de Bonoite na pesi mbote mingi na Portugal et pas la Gédéon Saya na pesi mbote mingi la Turquie et pas ya Rita na Henri Kitobila mbote mingi na Angleterre Demo la penza oyoki mawa Demo la mosolo Guillaume Mosolo Mandi Mandombo na pesi bongo mbote ebele na Shai Mandombo
mbote na bino penza mama Lilisa ya mama pasteur lobby penza bo checkinga la mabondeli grâce ya mabondeli na bino penza ba mama ya la gloire de l'Éternel na zui moi makasi na pesi bilo peza botondi mama pasteur mama Lilisa ya sango mokonzi merci pour tika kibisote na ba massage na bakisi merci na yo Pape J directeur ya recherche stratégique oyoka ki penza passe lobby lala na moi moke kasi directeur oyebiete mosala na biso ezali koloba ata konzoto kasi sengeli toloba na tonjo lisu botondi kabu ya l'homme puissant na ndimba kitekelelo ko telema merci à minge uche pa nanga au de la presse kabu ya l'homme puissant merci tika nzambe apambola yo tika nzambe apambola yo nzambe apambola yo merci na Rita Mawete l'enfant propre na London merci na Fosca Dike c'est na mama Solange merci na yo mama Chantal Fitina na pesi bongo ba mama ya ABC ba femme puissante bokila lokonde femme pekato mama Mboyo merci na yo penza mama Dadi Boyembe merci na yo Sandra Nila merci na yo mama Sylvie Mbenza merci ya koleka na la patrona première dame ya ABC One bande kolanga soki bomoni océan de la presse azako dondo aboye pour être Chantal Ayao azali na yebisaka bino mukolo boko mekaka na ABC mukolo wana boko mono océan de la presse congolaise ndenge nini ashofaka mama Chantal Ayao nzambe apambola yo kabu ya l'homme puissant ozala sima caméra fali matoko la montage mobali ya pembe mobali ya mokusa lekita banelengi cordo Jimmy Boyembe na coordination ya paton Philippe yebisa Jean-Jacques Soki nanda kona yeba pièce le setondamo ya Lolo Swami Chantal Swami Arthur Ndombasi Kediza Ifila je vous aime nous là on s'informe on se cultive rien que pour vous informer. ABC One Television, ABC One Television, le leader en actualité.